Asuka lobby n'a pas confirmé que Kofi a pour 20 millions de morts. Ah. On a une mission. Alors Kofi a pour 20 millions de morts. Kabia bon. Oh. Kofi a pour 20 millions de morts. Mais il faut pas tirer la justice. Alors il y a un moment où Kofi a pour ça là 50 ans de prison à cause d'un bateau ya Boma. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoye mela kayo tongo pe popa. Mbote balandi ya MDG de TV mafuta ya sika nzambe apambola bino. Toye lisusu comme d'habitude kopesa bino basango. Et puis s'il faut kopesa toli topesi toli. Oui, ne bosenga ki mère toza pe na besoin actualité. Bandeko certainement vous allez vous poser la question. Bato mususu balubara to pe bakanisaka bamakambo etali kobundela mboka eza kaka makambo etali bato moko songolo pakala non, mboka ezali ya biso nyonso. Donc esengeli tolobela makambo mboka, tokota makambo mboka, tobundela mboka na biso. Bandeko babolingo ya Laurent Sokoko oyo ya Boketu wa ya mboto yebi ndeko na biso Boketu mobundeli ya mboka. À chaque fois asalaka ba discours na ye, bakofinga na ye, bakomba na ye, batrouble badésordre na ye, kombo ya Laurent ezangaka te. Mais curieusement kokamwa toyebi te eloko nini ezoleka entre ya Laurent na Boketu. Ya Laurent Sokoko abimisi basekret ka nde bozomona na bilili epu nde bozoyoka na bavoice. Bazalaki en communication je sais pas na quadra certainement wana nazomonde eza Koffi Olomide po babeti lisolo ya concert na ye ndenge Boketu atelemelaki yango. Laurent Sokoko abimisi ba vérité bandeko bino mo bokolanda. Nzoka nde Boketu ti aganga ebele wana aliaka na ye bambongo. Aliaka ne bambongo ainsi ya bandeko na ye ba eso et les autres. Selon ya Laurent Sokoko azana ba vérité ya kosakana te bandeko makambo Kongo ezaka pasi. Toyebi na yebi te so pe Boketu azalaka terroriste. Et tato abeti lisolo ke Boketu so palingaka tia bombe na arena. Bandeko bolimbisa un moment ezosekisa un moment. En tout cas ça fait réfléchir hein? Mais toi mikolo na osepela to landa ba voice na Bokebi alobi azana ba vérité ebele au-delà ya oyo alobi o alobi eza eloko te. Alobi Boketu aza moto mabe. Période moko Boketu aloba a remercier ya Laurent pesi mituka. Mais a toyoki ya Laurent lobi ke mituka na kabela rango Boketu te mezaki mituka pona komba. Ya mituka pona moyen de transport na bango nyonso pona komba me Boketu amela mituka. C'est vrai bato ba monaka yemo Boketu asala ba émission pona remercier ya Laurent Sokoko pona mituka so misatu boye soki mibale. Et mais là toyoki ya Laurent lobi ke ya kabela Boketu mituka wana te ezalaki ya komba. Bandeko na ba makambo ba komba oyo ya manger à boire biso na mboko tovandi kombe bandela ande awa. Kombe bandela awa mais ekoma na moment moko ekwe moto ekwe bende. Mwana bendana pourquoi simplement likoloka ya mbongo. Ebele soi-disant babundela mboka kofinga bato kopekisa ba musicien nzoka nde bazala na ba gain ba visa kato pe bazala na ba intérêt personnel na bango. Misusu kobundela mboka ane ezala nde kanda tellement bato musu bazolia ye azolia te. Yango bo constater ebele bakenda masolo pe toyoka elala babetaka pete. Awawa bakomba to toyi bazala na ba molende totanga na biso bakombo na bango te.
oyo babanda kobanga ke en tout cas je te mon Kabila komeka te nzokande ezalaka baje ntango baliaka mbongo bapanzana masolo ebetama susu te bamisusu bafingaka Rwanda bakoma kozwa bavol kokende kokitela na Rwanda boyebi kaka keba na kamera ata na kati ya chambre na yo keba kosala mabe te parceke kamera ekozwa yo okamwa nde mambo nde obima libanda boyebi ntango bandeko wana baye na toile baexpose bango balobi ono toza babusinessman toza babusinessman moto akoki kointerdire biso te bino bo baenemi na Rwanda bofingaka Kagame bofingaka barwandais bongo sikoyo bokende kokitela kaka na Rwanda voye mpe donc bref bato ebele boyokaka okombata ezalaka komba ya solo te bazalaka bakombatant te me babundelaka nde mabumu na bango so bazwi mbongo balakisi vrai face to mpe position awa ya Laurent Sokoko azosala badéclaration pardon balobaka nini azoloba biloko moko il fait des accusations vraiment très graves au nom ya Boketu par rapport ndenge Boketu alia soki 300 000 euros bamontana eza bambongo osaka nango te ya mike te eparaîtrait ye moya Laurent mutangenda kofungola compte mpo na bambongo elekaka par rapport à combat ntango bambongo ekomi ya kowelana me bino bozobundela mbongo ekomi so ya kowelela nde nini Boketu atinda bana bato batumba France toyebi lisolo wana na concert afali koma te ske désordre trouble esalemi na France biso nyonso tosepela nango te batumba mboka bato bandeko makambo soni bamindele bayambi bino na mboka na bango bokosa bamarche na bino pacifique te vraiment il faut boya konuire bato batumba bavoiture ya bato vous pouvez pas imaginer batia moto na Paris ebana oyo basalaki biloko wana Boketu atindaki bango bayokanaki fali apesa bango mbongo amela bango mbongo bozoyoka badéclaration ezobima na monoko ya Laurent Sokoko akima azwa bis akoti mbangu apesa bango 1000 euros 2000 oyo na kobakisa nsima mbongo ekenda okomba ya modele nini ya koya kosalaka batrouble badésordre mpona koliaka bambongo c'est compliqué bandeko na koloba mingi te bino moko bolanda comment est-ce que il y a Laurent Sokoko azosala badéclaration pardon surtout mpe baaccusation grave na kombo ya Boketu comment est-ce que ameli bandeko na ye bakombata bambongo ESO et les autres toyebi te makambo tato azoloba eza ya solo eske aliboma te makambo azoloba azwi wapi bandeko so eza makambo solo eza grave so eza makambo solo eza sérieux soki eza makambo solo en tout cas certainement ozala pesa mbwambo aboyi parce que baoyo babundaka na Boketu elongo bayoka biloko aboye eke mutu na bango aliaka bambongo ti asalaka bamakelele ebele kofingaka Chilolo oyo apesa kombo kofingaka bakofi era bawerera toyebi bandeko comment est-ce qu'afingaka bato baza na pouvoir en place comment afingaka Mama Marthe comment afingaka président Fati comment afingaka mutu nyonso afinga Hippolyte Kanambe ou encore Joseph Kabila afingaka bato nyonso bandeko na ngai toyebaka pe te soki posa ya Boketu ezalaka au juste nini mais tokoloba mingi te bandeko tokotika bino bolanda bilili pardon ba voice oyo boyoka comment est-ce que ya Laurent Sokoko aza kosala baaccusation contre Boketu par rapport ya malhonnêteté na ye soi-disant combat ou encore au nom ya combat ki ya obundela mboka mais aliaka bambongo na insi ya bandeko na ye azwaka bambongo badeblokaka bakonte ya bambongo basomo ezotangama awa nayebi te soki eza vraiment makambo solo en tout cas nayebi te so naloba nini nayebi te so naloba nini bango balobaka soi-disant pasi ya na mboka
baguerre en dehors ya baguerre baréalité tozomona na mboka na biso ya bana ya balabala et consort soki eza ya solo ebela bambongo wana pourquoi pas kozwa ata ndambo te kocréer ata organisation moko fondation moko neti ye azalaka na souci ya mboka si réellement bamambo tato azoloba eza ya solo lokola ye alobaka azala na souci ya mboka bundelaka mboka pourquoi pas kozwa ebela bambongo wana te kozwa ata ndambo kosala nango ata mosala moyo emonana na miso ke effectivement boza bapatriote ya solo bolingi bolamu ya mboka bocréer ata je sais pas bafondation encore ba ONG baorphelinat baekole mpona koya kosunga bana bitike to mpe bana babola mais apparemment ezalaka nango komba te ezalaka makambo mosusu eza bavi na bango baregretaka nde nini bato mosusu bazolia bango base retrouva peut-être na diaspora yango na kanda wana na haine wana epuis ye moko mpe asala badéclaration aloba yango nous c'est la haine boyebi peut-être tokoka kotiela bino babilili wana nyonso te mais bref toyebi ndeko na biso Boketu comment est-ce que atelemelaka bato pouvoir en place epuis comment est-ce que afingaka kaka mpona nini mpona soi-disant libération misina ezaka soda te apenga na yebisa Boketu oyebi habite nini na moto ini pa putu 20 millions de morts ya mobi bango sikoyo mpo babomama 4 000 ozobanga donc ani mpena aboma 4 000 bato na arena me nga na yebi sio plan ya arena ezalaki deka meme bato bamo bavideo ya mikemike bakodefendre wana tusa nga naza na bapreve kutu ya koleka wana baiso na Boketu baza bato akwapa bakomata mosusu baya na baesprit oyo ya teoria ya koboma te me Boketu baya na esprit ya koboma oyo ya koboma mpenza mais sikoyo ye preuve okenga na boma 20 millions de bato nabimaka Kisasa nake poto nazongi Kisasa nakendaka mboka nini nakenda koboma bango wapi preuve naza nango me nayebisi yo zela deja émission na nga ni mokili koningana journée kokota bacompris moko journée eza grave deuxième émission journée mon frère en tout cas nalobi na ye aleka na télévision alobaka ke Kofi akobeta te misiki ekobeta na poto te lango na kosala deuxième émission merci beaucoup merci nalaki ye nalobi yo lekaka na télévision oloba Kofi akobeta te epuis misiki ekobeta na poto te sikoyo nakovanda na loto nasali deuxième émission lao place akocomprendre ke mokili akocomprendre sikoyo ndenge nini nakoloba ekokotana bakonfie bagouvernement makambo ebelebele akocomprendre sikoyo. Merci beaucoup ndeko na omoni kombo na yo ebanda na L Laurent comme libérateur c'est-à-dire soki makambo soki sango na kati bato tu baza déçu akenda aloba na kati te na momo nazoyebisa yo 200 millions de dollars eza débloqué mpona basituation ya mabe mpona Congo te garanti epuis baliste ya bakombata tout ezali ngai moto naza na contrôle ya situation wana nazwa avion nakenda bakufi bangi babimisa 1 million de dollars nafungoli compte namoni babandi kowelela na poli kozwa baengagement ya tiki kosime mbongo ezali na disposition na bango Boketu ndenge aza wana azobima poto libere akozonga lisu te lokola ngai nakomi koloba Boketu akomi malade ayebi ke nakokanga bango libanda bayebi eza somo eza grave c'est la deuxième émission vous comprendre c'est la deuxième émission vous comprendre ke combat na po ntango nayebisaki bango ke combat c'est moi bato bacomprendraki yango te bato bacomprendraki yango te siko bato bacomprendre yango siko bien concert afali na suka yakoebisalemaki wana Boketu abungi ke bapetro azwi 3 000 euros po bapeti batumba ameli bango 2 000 euros apesa yango 1 000 euros bapeti batomuki Boketu j'ai des témoins ameli bapeti 2 000 euros po bafale batumba ameli bango 2 000 euros
ni kozala cho na kopesa bino oyo etikali nsima mwana moko ti na bisi abenga na zongi brise na nzela na ozonga moto bandi kopele yake En tout cas, ça va Ndegolanga, ça va vraiment, merci beaucoup. Nga zonga lobby, merci beaucoup na yo. Encore une fois, to la yo, libérer musique. Merci. Deuxième émission. Merci beaucoup. Bilinia wa confiance na Luanda. Na biwi azana Luanda komela kingai, mais leo naza na tante na ABC ki utukuta na lobby. Lelo komekate. Surtout okutani na ye otrahi biso. Na nini? Vraiment. Na trahi na nini? Vraiment. Tant c'est un message bon, na comprendre na bi na okenda te. Na ABC pe na keiti. Hier, mon temps comprendre na yoki ke azoni Kinshasa. Na bi OK d'accord. Merci beaucoup. Bon, na mission ya sala kabi na bane ko suspecter ya Laurent, on dit ya Laurent comme suspect depuis on dirait ba kuta na conflit, on dit ya Laurent nga trahi. Et bon kecho bon na nebisi bon na sai 2 jours na ni ko yambe na téléphone te na na yeba. Après la bengi na ngo kecho yebisanga. Problème nini entre yo na conflit yo fungola nga na mutu na yo. Na yeba. Parce que chaque fois, ozo finga ye, a commettre la photo, te omoyo, tout ça, na nina yeba. N'est-ce que bisanga lobi, na soki na komika kana Kinshasa. Premier cible na ngeza kotono mide, et puis na kone kokoma, yura kobini yangalema. Oh! En dehors, wana, problème ezali, en dehors de ça, problème monsieur ezali, jamais na vie na nga, ye akomona aboma, et loko ayo koyebisanga na suka lobi na ko confirmer que conflit aboma 20 millions de morts. On a une mission. Conflit abomi 20 millions de morts. Kabia bon. Conflit aboma 20 millions de morts. Mais il faut pas tirer la justice. Alors il y a un moment où qui conflit pour ça là 50 ans de prison à cause d'un bateau ya aboma. 20 millions. 20 millions. Il y a des musiciens. Il y a des musiciens. Na évité parce que on met comme le comme mais na garantir yo na édition vérité na ngana za na liste ya ba combattant nyoso oyo ki ba débloquer mbongo la discussion na bango et puis liste on est contre la ministère intérieur et à France na ya Belgique tout le monde attend comme on est combattant ngana kwa sipe moko avec liste wana et ba koyeba. Papa, na rebina ok. Na ebisi ok. Na ebisi ok. Ba Congolais balinga na bango musique. To impose raté. Moto na muta pour na musique na alingi. Donc na moment nazo loba na yo, bato ba otalela yo. Ba otalela. Bonsoir, chers compatriotes. Bonjour, chers compatriotes. Je voudrais par cette vidéo féliciter le président de la République na manière où adore mes makambu. Diplomatie surtout, un très grand diplomate où il faut te féliciter. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand il a pris le pouvoir en 2019, mais on a compris que avec John Numbi, avec Babi Sengiman, avec Bato Nyosa Kutakiana, mission impossible. Mouto Mayele, akina malembe, ake malembe, amemi politique malembe, ake Kabila Kao sans munduki, sans infusion de sang, rien, bongo Kabila Kao. Bao bandimate taliban, mais Kabila, est-ce qu'il va na kingakati? Na bato bazara na simane, ba ebike baza Kao. Ça c'est point moko, point 1. C'est tout le deuxième point. Makamo yelibiso oyo, ya Kagame oyo. Et créa ba boulot, hein, et créa ba célèbre docteur, ba prix Nobel de la paix, batambola mokili mobimba, boulot continue à kaka, boulot so continue. Bato yo, baza si Makagame, ba dénonce makambo wana te. Stratégie à président, aye meki a sali diplomatie de bandeli pour la guerre, batou même ba mindele bazo saka en esprit na. Nous on avait compris. Nous aussi on avait compris. À surprendre bolinga te état de siège, même mindele bazaki surpris. Mais moi ba condamnant ozate parce que esa cuisine interne, ba trouble les gars pas na Congo, président Congo a eu décision, il y a état de siège et ça la maka.
yango na moni ba mindele mayele pesile bango moyen ba tele l'état de siège ezate ba kotika na kati na biso moni ba député mususu contre état de siège na château kuna moi 2 personnes va mela moi pelle forte moi NK non état de siège zéro wana bato ba comprendre la politique te ta l'état de siège est-ce que mimi biso lelo ti to poussi bato wana to poussi ti ba komi na frontière ba komi peine na bango ba komi pas na bango donc c'est-à-dire que nous sommes en train de gagner cette guerre. Maintenant, Kagame est très agité. Bon, il faut écouter, il est dans sa folie. Hein. Oh non, la guerre, on va la ramener au Skoutam. Il ne sait pas que c'est eux qui nous ont ramené cette guerre. Lui ne sait pas. Bon, c'est de la folie. Je sais pourquoi ce gars est agité. Parce que, oh, Rwanda, illégalement. Colton, illégalement. 6 mois, 7 mois, à Ozobiloko, on a été Rwanda faillite. Rwanda déjà à Kokota faillite. Si ko ba Rwanda musu ba yebi angote bato bele ba yebi angote mais Kagame yebi yango bomoni Kagame za agité Kagame azomona comme na suka. Maintenant les multinationaux derrière lui. Parce que curieusement makambo bakota angote. Mbala liboso una mona ke bazo senga enquête mo ba utu ba senga mikolo so na Maison Blanche. Mbala liboso na mona. Mais ce bosu susu bo tangi tweet ya Macky Sall. Bo mona ka ke moins bato ba condamner ce que Fachi ça parce que ba moni que Fachi même mindele to linga te bato ba sala mutu ya comprendre que même mindele baza surpris mais mutu a surprendre bisot donc Fachi a mis tout le monde ne bacha na batunyo so devant les faits accomplis Allah qui si mo kilimo mbake moi maintenant là je suis agressé par groupes armés belé aucun pays au monde en linga ça groupes armés bongo. Donc, c'est son droit légitime à négociation. Donc, c'est-à-dire que ça, droit légitime à finir bango. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est que nous sommes en train de faire avec les FRDC. Il y a un moniso là, il tweet. Dans mon natali tweet ambassade de Allemagne lelo. Mbalali bosu na mon abaton. Souvent bayaka na ba contre biso, bayaka contre biso. Maintenant, la politique à chef de l'État. Et si c'est bon maïel, ils ont changé même de langage. Ce que Macky Sall a fait, c'est pas Macky Sall. C'est son patron Macron. Macron c'est bon à Luka. Comment veux-tu que tu aies une guerre na Rwanda? Nous n'avons pas attaqué les Rwandais. Comment veux-tu qu'on nous demande Toti ka guerre na Rwanda? Macky Sall auto Luka tout cela Rwandais. Nous on suppose que les M23 c'est des Congolais comme nous. Tous ceux qui sont chez nous, qui se battent, on suppose que ce sont des rebelles, groupes armés, qui sont illégitimes et le gouvernement légitime doit les attaquer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit nous demander de faire la paix avec les Rwandais? On n'a aucun problème avec les Rwandais. Théoriquement, on n'a aucun problème parce que bateau baza panabiso ba bunda ba congolais. Enfin ba congolais il y a miyibi. Il faut tokaner ba boketu. Il faut kanga bango. Donc nous sommes en train au kanga miyibi. Maintenant, pourquoi Macky Sall nous demande de faire la paix avec les Rwandais? Non, parce que François les gars là, Macron, il ne sait pas intervenir directement. Aotinda nani na préfet nae. Sur tali sous Twitter natali le ambassade d'Allemagne ba taqué ba congolais félicitations bande kona congolais. Mituezo sala. Bah, taquer ambassade d'Allemagne, oh non, nous sommes contre ceux-là qui mettent les faits. Ambassade d'Allemagne à Koembongo. Donc, biso ba congolais netito, komina, toza sima FRDC, tobito si sa makambo. L'Allemagne nous calme, mais par un langage un peu diplomatique. Oh non, il faut qu'on trouve des solutions. Il y en a bien, toza contre bateau, boaka, l'huile dans ma fouta. Congolais morobo Vanel, très intelligent. A Komeli Bango Lobi. Et bon, bino ma fout au boire en Ukraine. Qui ne sait pas que l'Allemagne, les États-Unis, la France, tout ça, autant, bah, côte na Ukraine. Bazo côte. Maintenant, lui nous demande, tocha ma fout en moto, te pour monter pela sous-te. Donc, nani, combat na biso oyo, président na biso na politique na ye, il a démontré, même Mindele, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, président de la République, félicitations aux politiciens, aux alliés vraiment diplomates. Vous avez démontré ça. Même tirer des ficelles, moi lesquels bon maïele, lesquels bon maïele. Toki na bonka petit bon petit aussi ça va makambo. D'ailleurs, ça sera aussi bien pour notre célèbre docteur. Comme ça, il va faire les métiers au Atanga. Parce que là, il y a tant classe, Atanga était pour la salle de réparation, hein? Réparation, à salle Atanga, il y a monté. Donc, imposer un salamoroboé, n'a violeur, imposer un salamoro, ils appellent plaisanter. Parce que bon, écoutez, on est docteur, bon, opérer, nous doit appendicite, tout ça, mais hermoro, opérer, réparer, c'est pas plaisant, quoi, docteur. En tout cas, soyez, c'est pas les psychoaliers, hein? Boulot est vidé, hein? C'est pas là. Merci, félicitations Fachi. To continuer Kabongo, on a déclaré la guerre à personne. On est en train de nettoyer notre maison.
bana kaya kacha ndaku. Moi je dis c'est bana ndaku. On nettoie bana ndaku. To simba som talibanda te. Celui qui s'agite dehors est allié. Bonne soirée à tout le monde.